lokola Grace Mbisi na Karine Mokonzi baza ba diverse. Lokola Grace Mbisi azalaka na boss nemoko fidèle. Pourquoi pas Abeda Chou? Aza plus jeune que Toka, aza pe boss. Asala siko biloko ya minene. Bon, nga nazo tinda te, mais nazo ja pilipili na mungwa. Aïe, awa, nako bebisila Karine Mokonzi makambo. Non, bon, na ebite, mais nazo bongisa oyanga, nga na lingaka Rando. Il s'agit na bongisa ngai. Oh, Rando ba boss egali kaka bambongwe. Rando ba boss eza ba billet. Alors, sikoyo kote kuna, Grace Mbisi aza na boss moko éternel. O ba yana via Karine Mokonzi, o bébé éternel. Nzoka Karine Mokonzi, ya vanda kine calme. Lelo to tuna Karine Mokonzi. Makelele moto ako yokelaki nini? Ya lebite, mutazako lobane bongote. Ezalaki kaka makelele la likelele, tozaki na ba saison ya makelele. Ok, makelele. Onkolo. Ya. Miriam Mokonzi ye. Beta mokinza. Alors, sikoyo. Fitir ya mama YouTube. Fitir ya Beda Chou na Karine. Na ndenge bazali sikoyo. Loboko na loboko. Eko kende ndenge nini. Bon. Nga na yebi ndenge bandaki te. Me ndenge koko kende. Nga ipe naza na mwa ite nanga. Naza pe na mwa opinion nanga. Pamba te ba oyo ba ya na via Karine Mokonzi. O batika ba trace bazali. Bosa minene ba ya na vie ya Karine Mokonzi. Junior Mawete. Non, Junior Mawete. Bon, Junior Mawete te menani. Boss ni na ya. Mawete mususu. Bon, na bosa ni komone. Ou bien eza penza yango. Junior Mawete. Oya ba jet privé. Mais na monaki eloka munene. Etikala te na vie ya Karine Mokonzi. Mais sikoyo Abeda Chou ye. Soki nena lobelango po Angelica Madelena aya na vie ya Karine Mokonzi. Ye muta liboso asali tere. Bana membre ba ya na vie ya Karine Mokonzi. Na ba mama autorité makambu basalaka pe basala omonaka yango. Wana eza biloko o eza na histoire ya bato yo basalaka makambu pona Karine Mokonzi. Na ba oyo toyebi te. Me ngana kolobela ba oyo toyebi. Lelo yo Abeda Chou aye. Tobosani pete Miriam Mokonzi wet yepe aya na vie ya Karine Mokonzi. Yepe asale loko. E loko nini asala susu ya munene. E bongina pesa bino mbote bongo bolanda e loko Abeda Chou kosala. Pe e loko oyo Miriam Mokonzi wet asala. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa na moma oyo Abeda Chou aye. Tokokaki kobeta ngo kara bongai na kokaki kobeta ngo kara ndenge batutu bayaka na bavi ya batu. Batu pe babeta ngo kara. Menga na vandi na kanisi. Na tali na bato baya epa ya Karine Mokonzi. Na tali ba oyo baya pa ba chroniqueuse mususu. Na tali nani aza bosa makasi lokola Abeda Chou. Bien sûr, Abeda Chou aza jeune, aza mwana moke. Na eko mona kote ya Grace Mbisi wile toka. Asala makambo pe asala ka ya somo. Bon, nazo compare te. Bon, to tchaka. Bolimbisanga. Ngana za muta rando. Ngana lela rando. Na lobite babunda. Yango na ye po na yoki mokusa ya rando ba boss. Rando ba boss. Me toke na onepsa bino biloko baninga ba mema. Oyo tomona Angelica Madelena aya na vie ya Karine Mokonzi. Amema bakiti,
amema bakado apesa na basintia kapasi ba $1000 akabela bato ya Karine Mbongo asunga pe lelo oyo asombela Karine Mokonzi terrain. Angelica Madeleine oye bravo 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 Angelica Madeleine. Bana membre ba mama autorité baya bayembela bango nzembo tala biloko basalaka tala okaka prise en charge na makambo nyonso j'ai complet na bassurance nyonso ya vie ya makambo ebele bazwela Karine Mokonzi bamama autorité ndenge moko na kanisa tozomona biloko wana kotika na histoire ya Karine Mokonzi. Junior Mawete muta jet privé pe aya pa ya Karine Mokonzi mais na ebite soka yaki pona une semaine ou bien 2 semaines mais na mona eloko ya somote mazali muta ba jet privé problème ezate tango mususu likambo moko esimbaki te mais lelo yo abeda choye na bosa nikutu Miriam Mokonzi wet Miriam Mokonzi wet tango ina vie ya Karine Mokonzi Miriam Mokonzi eloko ni amemela biso ebongi fo ntembu kaka ya mwa muke ate ya 2 secondes esa nango eloko te esa la pasite esa la pesengo te azandeko na biso yango wana fo oya memela ki Karine Mokonzi foto yembango pe na nzembo Miriam Mokonzi aye beta mukinza pum Miriam Mokonzi yeloko yaki nango yango wana alo sikoyo oya ye turoyo eza abeda shu abeda ye sikoya wa ye abani na ba $10,000 c'est quoi 10,000 euros c'est quoi awa nde epesa kinga deja mutema natala na lobitika natala biloko wili etoka sala pa Grace Mbisi lokola Grace Mbisi na Karine Mokonzi baza ba diverse lokola Grace Mbisi azalaka na boss nemoko fidèle pourquoi pas abeda chou aza plus jeune que toka aza pe boss asala siko biloko ya minene bon nga nazotinda te mais nazoja pilipili na mungwa ya awa nakobebisila Karine Mokonzi makambo non na bon nayebi mais nazobongisa oyanga nga nalingaka Rando il s'agit na bongisa ngai oh Rando ba boss egali kaka bambongwe Rando ba boss eza ba billet alors sikoyo kote kuna Grace Mbisi aza na boss moko éternel o baya na via Karine Mokonzi o bébé éternel nzoka Karine Mokonzi ya vandaki ne calme lelo to tula Karine Mokonzi makelele moto akoyokelaki nini yalobi te moto azaka loba ne bongo te ezalaki kaka makelele alikelele tozalaki na basaison ya makelele ok makelele onkolo ya Miriam Mokonzi ye beta mokinza alors sikoyo tozana boss oyoyo abeda chou en tout cas soki natali ndenga kabaka kote nyonso kabaka wana na histoire vraiment na ndimite na histoire ba via bato wana kotikala mais na oya Karine Mokonzi oui akotikala na histoire ya vie ya Karine Mokonzi pa kotikala na histoire ya monde kazalaki vraiment boss oya kabaka po ba wana tanga pesa ki bango mbongo batangaka même pas kaka tango bakei kolala babosani ke mbongo wana uteki pa bedesu mais Karine Mokonzi tango azwi biso tutomona kite makomi yango wana to yebake azwi yango yo pa tiango 1 na ba 0 nango 4-0 na lukina fois 0 moko ezokufa te ay ya awa wande bossa ye ba oyo baya basunga Karine Mokonzi bravo ba obe basunga na molili bravo mais siko boss mosusu ye oyo naza sir ou bien nazo lingeza la bongo en tout cas pa ya Karine Mokonzi asala moi biloko moko eningisa d'avance abeda chou oza jeune webi mondo ya net ndengeza na ndimite kotalaka te na ndimite otalaka na yebi kolelango ndengo lela ndule po soko lela ndule eloko kolela ya YouTube sikoyo komi
okomi na mama YouTube Karine Mokonzi alors abeda show na ndimite okotika mama YouTube ba meneye na ba boss ya Grace Mbisi pour Grace Mbisi à vivre la grâce ba boss na yewana yelo ni asala ka Grace Mbisi à part ko chama nzaka na ko lata manzaka na ko kata mabele ko kotsa mabele ko bimisa mabele et loko nini asala ezate ba boss na ye. Alors, siko boss ya Karine Mokonzi ye abeda chou ye wana tozomona ye to monelo ka pesa liboso ya moto. Mais pourquoi pas atika la boss éternelle? Ah, rando ba boss. Fu awa pema koloba makamba boya sama. Vomena lo bananga kutate loko Miriam Mokonzi sala. Miriam Mokonzi ya beta mukinza pum. Bon, oya Miriam Mokonzi. Wet. Te, awa siko eza makambo yo tozo zelande yango yo. Abeda chou. Ye awa ye na via Karine Mokonzi bandeko. Bozala calme mutema ya kokita. Ye aza jeune moko calme. Maza jeune moko loboko eza petete. Mais loboko penza e rezonaka pe e pesaka pona kosunga. Asunga kaka ba musicien te. Asunga kaka ba chroniqueuse te. Asunga na ba bola. Donc en bref, chaque mois abeda chou asungaka. Voire même azana ONG pour sungaka. Peazo sunga ba ONG mususu. En bref, elakisi Karine Mokonzi azana maboko ya bien. Azana maboko ya muta bien. Ndenga zawana Karine Mokonzi. Te, insilingana loba. E bongi bango moko ba loba ponga na zalaki te bisika bakutanaki. Me komona na moni abeda chou. Ko landa na landa ka beda chou pe Karine Mokonzi na yebiye. Na yebi deja ba relation nyoso ya ye. Na yebi makambu ndenge leka. Mbala moko na zomona ki awa eloko ya kitoko eko ya. Miriam Mokonzi akei. Kote kei beta. Pum. Na sukisi awa. Botika la malamu. Et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.